MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. L'ami Fa, je vous salue. Hein? Moi, c'est la gardienne du temple. Hein? Les troubles qui troublent. Voilà, Naï Wabino, Naï Lissus. Car on est au Messana, on peut savoir sango, on peut toliko solo là, tout pas manam. En tout cas, quelque chose m'est traversé l'esprit. Alors, il y a et ça n'a pas si. C'est vraiment mawable. La réalité, où est la communauté de Bisso. Et en même temps, on a Bisso langage, on a pour ça, topé besoin Congo et Bonga. Bande Babolingo. La bande a l'émission. 2 jours passés, 2-3 jours passés. Na oteka ba café na ngai. Na bendango ndubakisi ya mibali. Mama, papa, somba café, bongisa libala na yo. Yo mutoko ka suko beta match te. Di ya ba réalité belé, trop de cailloux, ba fatigue, à Jésus poussana. Café za naturel, eza stimulant même des remèdes. Des autres traités ba faiblesse sexuelle. Et vous avez un problème avec érection, vous avez un problème avec éjaculation précoce, comme on a 17 secondes. Donc, yo, chaleur en ma famille sur le béti au cas où bambani. Donc, quand on est bandelouana, moi, jogging, moi, préliminaire, yo déjà KO. Donc, maman n'a matité, n'a décollé, yo, paiement, au souki au katani, remontada poko kako salate. So, sur bambani au bambani. On a mère elongi à sécurité. Kanda donc, à ce batasani mwana batu. Ya wasumba café. Tout ça la benda ngondo. Quand tu besoin combo benda ngondo. Ils ont benda et puis ils ont bac sa volume, ils ont fortifié peu aussi ça. Ils ont mis ça peu ba veine pour na couper ça pour piquer les quais. Ils ont bateau belé dia ba maladie, na zu ba kawana mingi batate belé. Nzoto ngana ki problème à sucre, surtout bateau ya mingi ba dialyse. Oka ngondo koti ya komi mpose somba benda ngondo AGP sozo poussa na ngondo kondaka et à part en gros et misusu croissance c'est ça même malongate de pour moi na ma maladie et autres et compliqué vie ya somba benda ngondo oza tata mokolo oza na 12 ou 13 cm on ezali taille ya tatate on ezali taille ya bana ba 15 ans 14 ans yo il faut ça na 16 17 minimum. Si il faut les gars, ils ont problème de. Il y a au somba, bon, ça les balles. Comme ça, maman m'a dans le 13e ciel. À ça, la sembla. Et à ça, la sembla. Et pour qu'on monte ma capacité. Voilà, c'est ça. Satan des pézali. Et on les a mélangés. Il y a bien dans mon café. Tout ça, on a vu ça les belles. Pour la maman, au film, et Kenda. Amélie si bala tellement mingi. Papa bazo ebisaye que il faut abondisa cancer ba marche à santé au salema il faut amela mabele pona ko prévenir cancer malheureusement au salon comme malgré feeling ekenda somba vimbisa libele ezong sa feeling somba vimbisa mfwenge voilà toza pe na kolisa ngondo wana eza bombo eza comme vitamine zo fiba ngondo ezokola. Si vous avez une suggestion, vous avez une préoccupation, vous contactez inbox. Et vous pouvez me dans ce moment où vous avez sur les apps dans mon live. Dans la live, dans la live, dans les sungi. Ce n'est pas un péché. Hein? La Bible dit demandez, on vous donnera. Les sungi pour l'orphelinat. Je crois que vous avez dit un orphelinat. Ok? Ouais, ça facilite nous toujours beaucoup la 20 enfants. Il faut pas lire, il faut pas là, il faut pas qu'il classe. Tu fous ta frais scolaire. Bah tout trop bien na bango semaine passée. Donc tu fous ta account mais même pas kati. Donc bon tout ça en bon côté. Tu as un bon côté et coach a des briaka. Hein, des briaka.
Et voilà. Donc, avec l'épée que Dieu nous donne, tous au bunda. Donc, nous avons été en simbio. Ils ont les soumis à m'habiter soutenir biso, souma biso car qui donne aux pauvres, dit la Bible, prête à l'éternel. Ma pamboli, mingi, et yaka, et nabanzela kara et resuma pe à okaba. Le problème mingi tous en amont ici là quand la prière na ba jeune théo, mais na ba hormone, na ba binga onini, moi action ya malamu, bolingo manifestation ya bolingo envers voisin tout peu semblable na yo. On ça la live. Na souka on a saigné les soumis parce que fallait orpheliner déménager. Je crois que ça fait quelques semaines avant le bilan, on vous rappeler. Tous avez besoin de 60 personnes, va payer au moins $25 à chacun. Maintenant, ben bolingo na sali grâce moins de 10 personnes, dans les plus ou moins 8 personnes, plus ngamoko. Et tu parvenir pour réunir un bon garantie. Miraculeusement, pendant que dans une retraite, 2 semaines passées, Ndeko Moko a commis l'inga. Depuis les États-Unis, à tout le maman, il vous manque combien? Donc, ils ont dit un jour, batindi. Après, si plus que la moitié en bon. Des salles qui te payent garantie. Mais, obligé de se foutre un mois en avance parce que l'inga, on se bat pour faire l'inate. Et dit, réseau, belé. On avait supplié, bandimaki, photo foutre un mois bon, ils étaient. Ce que les souliers pas bandé, on a beau son abisso, et tout fout à un mois, non seulement ça, et il faut pas bon, ça n'a pas de ma casse, c'est un peinture, ça devient de l'argent. De moment où on a un commentaire à Komelingaï, n'a eu de lire en bon, il y a Niakeo, il y a Maman Denise, aux heures au sein en bon. N'a pas désolé, n'a pas écouté son Maman Denise à Ebingaï. Peut-être à mon année dans la musique, à mon année dans la musique. Si je bouffais l'argent de Niakeru, tout payé au gouvernement, en tout cas, je n'ai aussi un bon côté. Bon, à Sony, $1,500. Ou à la poche, je après ça, je tout le monde dans ma tabis. Coach 3 millions, je vois que ça m'a orphelinat. De son aussi, je sais que un côté. Pourquoi on a le bon? Simplement parce que tous parmi les bateaux, tous ont un risque, peut toujours un risque. Malgré la réalité, ils ont les gars en boca. Mais tu as conscientiser en boca que tous en a besoin pour des dates. Tous en a besoin, il y a trouble et tout des autres dans boca pour boquer bonga. Ils ont comme ligne sur conscience. Félix assis sa mandat nae, soit tout le monde qui est ligne souté, tout voter mon conduit sur tout ligne. Et na finga marapo nango. Na finga marapo nango. Et du coup, bateau yo, bako kanisata msuba soutenir nga, bazongi sima. Moi mba pesa nga ezate. Mais bateau on a ya kolobela. Na evite na loba nini, konini. Mais bachanga takate bakipanga te ezate ke ba yebinga te. Mais bateau ba finga bango, pe ba finga bango de ba approchaka. Po bakoma kolobela bango et puis ba pesi bango ba mbongo. C'est mawable. Maman n'a pas commis pro Félix, je crois que tu es au courant, boyebi. Maman a finga fachi, a finga niakiro. Na maman Marti, Coco, sans respect, sans kobanga. Babilo on a copié ça pour un kilo par rapport à l'éducation bisoto soi. Dans le barnaba, tous ces gens qui crient au nom à combat, bazarba lukimbongo. Quand on a boyebi politique, une fois qu'on approcher, on a la tchana, c'est mbongo yangoyo. A changé le langage de minute. Maman Nagno sans Sony a commis pro Félix. Il n'y a pas longtemps, la dernière fois, Fingara Fati, na moi si na maman et Félix, ça date même pas de 1 an. Mais bateau, ba monia robenga, ya kopesa ba mbongo bango wana, po ba bomela bango mboto batiela bango na se. De la mokilo ya batu, so za mutu ya ba loyauté, ya ba droiture, ya ba respect, ya ba politesse, yote. Mais so za mutu ezikete tuka, yonde ba ko approcher. Allez-y comprendre. C'est mawable, c'est vraiment triste et regrettable. Et na boitozo luka Congo et Bonga. Qui a dit qui béni. Donc, na aboyele lo sona lobi na matin na lali na mukina mando finga mabunde chilombo mutu munena chilembo na fingi famille na nyonso na fingi sans cesse mikolo nyonso ba obenga nga mère chana se cha la yango e amawe ya pasi
et biso oyo batu ya sérieux, ya respect, ya loyauté, ya droiture, batira biso kate baki para biso te. Et à mawa et à passi. Donc biso to pona to za sérieux na vie, donc apparemment to zoate to bongate, c'est ça. Les amis nazo chité, na bana roloba, biso to pona to za loyal, respectueuse, poli, consciente, calme, batu ya non violence, batu baza contre ba anti-valeur bisote. Bisoto to pona to bundisa buzoba bisote. Mais bato yo bandima buzoba. Bangonde ba approchaka. Ba pesa bango ba mbongo, ba proposa bango ba mbongo. Et amawa eza pasi. Bandi unanga eza mawa ya pasi. Na vandi nie na no méditer loko yo ngabi wow. Ah mais le monde est méchant, vous savez des fois la vie est injuste. Na ozanga na maloba. Do bato ba se positionna, ba pesa penza position, net ba pero luara et autres. Ba ngoni bazolia. Ya pona na ngambo azawana. Ba ngoni bazo pero sombela mama ba onda kuna bandele. À part yango déjà va voyager azara na ndako na ye o asoma na monga fula bisiko banda ovanda na minute azape na chantier musuna monga fula zotonga et voilà c'est mon vie na yebi azotonga sora ye a fingi Félix a fingi maman Denise a fingi impératrice et kasalo kuna moi eloko leki na compte vignon so yango lobi a okufa a otikela ba ne bomengo encore botane pe belete ka misato a obota pe souté parce que bon ba kota showbiz tongo matake za suma kasi osala bana te do bangonde bazozwa bambon bazonginda na vie Coutinho Fernando a déclaré to pe ko réclamer droit na ya sauvons le Congo idéologie na ye batindela e pero luar ba pesa pero soki moi 10,000 juste pour na premier soin qui ne resugula tata wana pero ya finga la récolter leki ce biso to za défendre ba patriarche selon la ba Coutinho par rapport à côté positif parce que bana bango batu bana ba faiblesse nana nga okipe ngana lokota pero awa na tela eka na si na za ba cartouche o ke no sona nikie ba mamsu pour moi na lo bango ezate mais ezongi sara na temps pourquoi mamsu mo ko ta ba détail ezate sinon ta ya otingela mamsu su mo ya lo bango ezate na tela eka na si batu ya IDPS bazo sepela nazo beta pero biloko ba okomela nga inbox mais babenga ngate bolingi na sambusela bino pero na fingela bino yebe bino bo liambo tana talinga bia bandoki na kwaksi fie continue boulot na salito sala wana lia ba bono na kimia na ko inquiéter na ngayote na inquiéter parce que na ya penda na nia te biloko nganga afandi na se nia avec dans ba preuve à l'appui encore na bimisela bino penda bo soto ya pero luara libanda tant natala na nso ngazo makasa ya osasu be mission na sira nga sa ba crise encore ba tension mo matamatai natali kanga bia bandoki pero zo finga ba ofute mbongo sko ngana oyana na finga pero boko finga c'est trop dur pour na finga raté na recadrer pero na pris à nini vient continuer ça le boulot na c'est ça ba di soit c'est ameli bilo na ya makasi matie tina mutu aye awa che bango lumbe babangi ona ba ngoluke ba inbox chana se 20,000 lele ah mokili ya mabe anzambe biso tanto yakawa tuzozongisa bato lokola basandra mitu na nzela ke obozo ça les a bien te pourquoi parce que malheureusement bana tina na biso te mais mutulo la sandra zo 300,000 azo 300,000 bandiko $300 te $300,000 biso bana tina na biso te
mokili ya mabe mama nanyo yo afinga Fati nini yango afinga Félix te na mamba salite mama Félix mamba salite moi c'est Félix kutuko loba te na Naomi lobela malgré akomi lelo pro Fati aza conscient est-ce que on risque quelque nous autres tombe le combat loyal lelo atana kiti Congo muta wa inquiété ngate parce que na finga mutute na finga mutute bandeko ata le traduire nan mo ba na traduire na justice na elo on était nini ba ke fundela et eza impossible pourquoi parce que toza sembo so mabezali to ya ko lobaki no mabezali so malamu esalimi to ya ko lobaki no te o eza bien peu importe mon doit salir en ton lobiango c'est ça la droiture au Bible zo senga biso mais batuloko la biso balingi biso te et to so pas risque ya redéfendre pouvoir malgré réalité en face et du coup batoyo bazara contre bango o bakoki pe ata ko soutenir pe ko assister biso dans ce que nous faisons ba boy ko sala pourquoi parce que pour na bango to lire en bon pouvoir ce qui n'est pas le cas bandeko webi mo na yo makambo na kamwa o ndeko moko to solana e a prophète mosala nzambe munene bat bayebi kana TikTok abisinga grande dame webi ke yo batutu bayebi ko lia kanga bi ano ti rigolo abi mais oui batutu bayebi ke yo lia kanga bi ya solo wana nana okemba mais batu bayebi ke na lia ka pourquoi parce que ton ndima mwana mboka malgré ba faiblesse. C'est vrai, toujours soutenir ma bête, toujours loba. Parce que trop ça n'est pas à part que loba. Non, on me finit non, on finit na indication na zone na koko kate. So ma beza to ya loba ki ma beza li. Mais batnet biso balingi bisote. Balingi bisote. C'est mawable. C'est vraiment mawable. Mais il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu au ciel. Oyo asondara mitema watala ba motivation na ba intention neti oto osala eza mambo oyo epesa la gloire epa na e afungulela biso ka banzela d'une manière ou d'une autre pandagi la zali mais motema yana pasi nous regrettons motema ezozoka pe ezolela et neti nzamba za juste malamu atala bakana bino problème te bodondwa yango ngana bino bolia bomela tant na ebisara bino tous ces gens qui crient au nom du combat bazara baluki mbongo kanga monoko yebi politique était mama nanya obi pro Félix yemto finga fatia na forme to banane kolugala poto passer poto passer Toi moi mouké na poto à se retrouver te à sali misala ba format tout à sukuli matako ba ko bindele du coup otala ba tout bon balali balamuki ba bongi na vie nzambe vie ou bien moi mystique ha ba tout bon balali balamuki ba bongi na vie ba ko ba milliardaire ba ko ba millionnaire ba ko sakana na bomengo na ba misusu ba yaki ba poto awa babeti bakula bakombo baby mikande baby tant ba yoki yakuna ke non ndugu na bango azuko konte babeta bashita basima tala ndenge bazongi ba konte tondi na minito bato ba chéri lo yenga ambiance partout ba ko se lote mutu lo la bumba azumbongo na plaça Nzambe na plaça Zombongo asala musala ya préférence au bon pour ba jalolé balobela ye mama ko pe muto esprit amélier la rabeti aller na 24 mokili yo so pa bumba benga inga na fungola ye na pesa idée o so ka linga salela ngo bondimelanga anga zo ta 5 mandala ola kimbuta parce que et là on a mon cœur nga sala mon kilenge loba et du coup on va apprécier
Mais bato lokola biso balingi biso te. Balingi biso te, bon balingi bata maboma. Mboko we. Nzamba sunga biso mon avana na mituna ka pardon. Nasuki ka wana. Nasuki ka wana. Pasi na motema. Mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite na luki na yemba pete toze pour passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oui ako kalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu ponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe esika nanga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe okoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe okoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evanzelo na yo yawe mabele nyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo zambe na ngoya olatike mo vanzina mo santu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo tu kominela santu Lise kwa na yo tu komine balongi
Lingami na Angelo bakoyembelaka yo ntongo pe pokwa. Autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi. Mes pas son na se métamorphosé. Osimingo sambwe maladie na miso. Olengo baby naza toxiqué grâce à lui. balobi ke non akosekwa mponza bakristo pasi alors po bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otanga kolamuka abimaki lingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso dolera ngulu te oyo milimo mabe ekotaka na ngulu so bino bolera ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona konika sele mpona nga na yo